ingénieur de son Wassam Diakota Tati Mouteta le pétrolier Jira Santona Anti Mochua DJ Miel de Paris Dominique Mayemba PDG Willis Sebele, Papi Moulokwe, Théophile Kitamu, Luchu Echele, Mama Echele, Aline Kalonji, DJ Sele Gino, Jolika Chama, Jeanne Donna, Chéri Bomungu, Cédric Bomungu. Junior et Tata Alexis Djibé Corando Karine Boukaka Souvenir de Paris Clarisse Katoudoua il y a Victoria Elei Santa. Famille Nayo, il y a Victoria Elei Santa. Masolo ezaki ndenge. Na évité en tout cas wana nazolo bango ouvertement na monaki aide ya mutu moko te ya Victoria Eleison na kombo ya Nzambe. Donc na mona aide moko te kutu nazoyo ka soupçon que batu moko baza na kati ya mouvement bazwaki mbongo batindilanga yango te. Donc mutu abengi awa jo mobiele yemo mutu abengi. Batinze monanga te puis bati. Donc tu as ni yoto komi kuna na kino pesi bango mu Congo. O changer masolo ba projet bozaki na mutu moko ya kotunanga te. Siko la ndani l'art. Nalandaki l'art te nazana droit wana nazana droit ya kobeta kuna mutu akoloba nanga rien akoloba nanga rien. Surtout telemi o tuninga likamandenge wana en tout cas ko suka mabe ba keweni febima. Pour la so pena que malade yaki malade mais siko na tung bina forme. Album nanga yangoyo le monde si je savais wana mbwakela na lobebele wana mbwakela na lingu to bakoma batute nazana tina te mutu na kwena ye tokokutanaka un jour na ye mote mananga mpasi eloko ezangi ngai bolingo na yo Kosamba sambe bongi te na bolingo Leo zali mwasi bandimi Soki na yebaki na vana jamais na vana banati mais loko na yebi siko pe donc c'est fini donc to tika na biso ba pire batu to kuta na nzela mbote problème était rancune ate nini ate mais mutu na kana Amis téléspectateurs, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les nets, et bien beau Teming place vos alliés. Également la télévision nationale, la RTNC2 développement, place vos alliés. Bambo Tebele et Sengoya Okutana bino na Mbula Sika 2017 et bientôt en abino longo. Alors les lots, tu yambeli bino moko to mesana yambela bino parce que actualité et des frères chroniques na niveau ya Congo, Malembesha El Chanto, sérieusement malade, à l'agonie. Et comment il m'a dit la cotisation, mbongo, nani aida qui était, oh bah détourner mbongo, tchaka Congo et tout, Malembesha okufate, les le boyeto, on a plaisir, il y a okutane sous na Paris, Malembesha à Zongi France, ah ouais, on a mairie à Aubervilliers, na kanti Ramsi à Gaillard, ouais Simbi Bilili, pour y avoir Gaillard, les grands caméramens, na kanti Congo Vibration, des fois t'es à Relaxabino, on a plein de situations. Donc, au mairie d'Aubervilliers, tu as un Malembesha. Parce que qui n'est pas trop Malembesha, est-ce que deux qui sont là? Est-ce que deux qui sont là? Pour un dernier jour, ils ont une miquilité. Les autres, on a Malembesha. En chair et en os, Malembesha, bonne santé. Santé, Pépélé, merci beaucoup. Avant de Koloba, excusez-moi, Doudou. Na kozong sana no matondi omboka Nzambe epai yemoko kolo o asala biso azali
En tout cas, na PC merci mingi lelo. Nzambe asala biso asala ngai. Nana minga kolobate donc na posa kolela kutu donc moya kolobate. Merci mingi Seigneur. Merci mingi Nzambe na ngai. Kombo Nzambe komi ebele na monoko po bato balukaka Nzambe ntango eyindela bango titan pene sentir que comme mona na porta liwa yango yo ou bien lifelo ou bien paradis malembe chali lwa komo tanga kombo Nzambe c'est que komo sambela menga nazalaka kolite peut-être tant so ebité ngaka kolite na mona Nzambe tilelo po lelo duduso so laboya en tout cas na zana comme so akotanga te po bata mokili mabele kitro mite mabe na ebité so yendeni. Donc, na muto vandi na ye. Okune kokuta na petit frère wangai, Guy Foulard, oyaza na mon gérant, bakuta na matanga ya vina ngale nkuru yaka. Mutu wana zo yebisa petit frère Guy Foulard ke mutu na kono kufa kuna akini. Meza ma watro. Mais problème était ye le kola kufa te. Problème était ngana kufa, Nzambe salisinga. Encore une fois, merci Nzambe na ngai. Malembe chana sentir que oyena ba rancune ebele donc vedi oyo za masula ba rando quoi on dit oyo ko rendre bato ba compte à rendre na bato na ebité obela kinini exactement expliquer na no bana ki donc nous ba rando wana c'est trop donc nazana compte à rendre na mutute nazolo baka ba biloko esala ka passe na motema yango no lena garder vomena bimisa. Le téléphone ils ont continué à sonner mais oui baguette en émission bon ben Malembe Cha elle chante après émission mais Malembe Cha yebisa na nu bato akini bato nyoso ba Holanda yo na internet na mokili mobimba est-ce que Malembe Cha abela qui réellement parce que elle chante sangwe panzani tourner tinga pe na Milia Victoria na yo ki mingi Malembe Cha lo bana Nagi sérieusement malade, mon frère Doudou, donc sérieusement malade. Donc, na kota qui en hôpital na Rouen et pas Nazaki pas monsieur le maire où il y a président fan club Nabiso. Donc, na van hôpital mingi pendant 2 mois. Na salle d'examen nyos au mutasalaka. Mais maladie et mon anité. Na vanzo mon na witiki mais vimbo. Et quand on danser, donc on a problème te. Batouana bazo wela bazo kolobana sont de tuba ya pamba. Bazo bengamba ngamba. Et bimi le roi Malembe Cha ngana yoka eli solo ke et à Greco. Malembe Cha wa ina besoin bimisa moi chweke et pas ba konzinakin au beta Greco ya maladie. Ya wana moni question na tunio est-ce que Malembe Cha obela ki penza. Nazaki malade donc ceux qui bango bazo ba Greco o balo banyoso balingi basouhaita kina kufa mais Nzambe ya sala ngai na bango alaksi bango ke a confondre bango à fond ngai na bimi na kubeta Greco ani so na bile na kende pa mutu to na senga mbongo na ko senga mbongo ezaka tena kosa na maladie pourquoi na ko sala acte ningwana un grand comme moi et puis na ça bien na pas mutu na no mandie pourquoi beaucoup maro la route masola ba mbongo on peut aller sungi na chakako et komi o non muta aidé yo o tembo e komi mukie o boye mais pourtant aux grands artistes yo ko discuter mambo na tel entre nous na discuter mambo te ba biloko wana ba biloko mo ya pamba ba tozo développer na ndenge mususu ba mbongo epesama na ndenge na kipa kutu yango te nyoso na ko traiter na femme na ngai oyo Rose Fumukani donc moi si yanga. Donc moi je suis en hôpital et puis les femmes nangai nanda kuna tie nanda kuna kata kin nazo sala tout pour akomao donc bazako discuter bango mi balé ba osala ba rapport mbongo soki mbongo lelo ba pesi 500 net passer moko na Amérique na États-Unis atindaki $500 chaque année ko bimana 250 tozoki kaka mais ba secret na to yeko bimasima ministre ya sport na l'air on a Denis Kambai que je les salue en passage, à Tindaki $200. Bon, chaque année, na 100. Na 100, na Zouaki. Mais ngana chaque année, c'est mon frère. Oya Salaki pour ngana cause, elle jamais irreconnaissant dans Makambo ya Salaki. Donc, tout ça bien aïe. Donc, problème coûte des athées. Donc, côté on a un problème té. Donc, nous allons faire na chaque année. Oya soit Salaki pour ngana. En tout cas, j'en suis reconnaissant et pas na ennemi soit Nzambe.
pona mwana nzambe. Mais elle chante autour de la makambango ya lisungi lelo ndiye ozobima rancunier au sakanate na batu baida kiyote. On dirait botolo bana banani baida kiyo parce que c'est comme si banda kozela batu mo boye on dirait osimbisa bango mbongo bon temps obeli bazongi sela yango okomo ina batu okomi mutakanda okomi biloba loba nini kaka elle chante. Nengwana te dudu donc batu wana bazami batu wana ezo bazozela bango nde bazami yibi. Prochainement na ko citer ba komo na bango siko kaka poni prochain non naza na colère mabe poso na nia loba na bango na loba na ndenge mabe bango mutongo ye moko yebi ke azwaka mbongo ya Jomo Biala na Suisse azwaka mbongo ya ndeko mususu awa dona ebite so batu kombe apesa ki menga na kolanda ngote na tina na ngote l'exemple ané facture ali na facture awa na laksa ki avant to ban émission ce que ko permettre na bimisa facture na ko pesa bimisa ezama ma preuve à l'appui parce que biso sala émission na Jomo Biala toujours na bilili ya Ramsi ya Gaillard na compte Congo Vibration pour na mobiliser batu na poto que non malembesha a obela lisungi eza wapi so bobeti na ba internet bo monango na Congo na site na biso www.congovibration.com bo monango émission de sana Jomo Biala pour na mobiliser poto bomba donc c'est que batu bachaki bambongo parce que mbongo wana ikomi na maboko malembesha te nani alia cotisation ya malembesha voilà donc photo lo ba malembesha so bimisa ba facture amisa ba facture poto ba vraiment que abela ki donc azaki hospitalisé na bopito mibale liboso zaki na limité après que na limité donc na robeta lisolo wana na limité webi wana facture yango na ya mais oui wana facture ya nini 51 heures donc yango wana donc total et sali 4000 et quelques na mona dollars 4600 dollars donc waze quoi mukwa bongo bambote belende konangai donc waze quoi ayaki na 1000 dollars à pesa ingai petit nanga la coste oh et kiti sous na internet le bayi waze quoi pesa 5000 non waze quoi pesa ki 1000 dollars 1000 dollars pour na futa 5600 donc bon facture yaki facture ya liboso o ya final yango mais na pesa ki déjà 1000 dollars liboso o waze quoi yaka juba yaki bangona architecte mu Sindondo donc ba pesa 5000 na bango 1000 na bango na pesa ki pe hôpital. Donc en tout cas, nous remercions Batunyo Sobasu Aidenga, petit Nanarwa Montana, Kamenga, sommet de sommet, petit Lacoste. Hein? Donc Bate Belé, moi na Evoloko, Nani Choulai, na Bruxelles, Ayaki, Doba Misien Belé, Oba Komaki, Jibem Piana, Komaki te Atindaki Batunaye, Bayaki, donc en tout cas, Baki Belé. Si on attend que vous comprendre bon émotion zo salanga quoi na kata bamputu moyen kuta yo ya Victoria Elei Santa famille na yo ya Victoria Elei Santa masolo ezakinde na ebité en tout cas wana nazolo bango ouvertement na monaki aide ya mutu moko te ya Victoria Eleison na kombo ya Nzambe donc na mona aide moko te kutu nazoyo ka soupçon que batu moko baza na kati ya mouvement bazwaki mbongo batindilanga yango te donc mutu abengi awa Jomo Biala yemo mutu abengi nga na landi te na yebo batisalaki basali non na kipaki yango te l'exemple ané facture yango petit frère onga na tike libele Kabeya Kidiba alias Fari toyaki na ye avion moko te ya linga nga zui avion jeudi na kiti na Bruxelles passé bambisa koleka nana ba 15 so glacier awa nazo kabara ba mbisi yango donc na yaki na nzela Bruxelles ye aye na nzela ya Paris na Air France donc azali awa na ngai akovanda kalate ba 2 mois azozonga Kinshasa voilà quoi. Voilà, tu peux simboter belé na Jomo Biala, générosité na yo pena et monani. Tu peux sentir triple onction, joli kachama, place Azali, bambote belé, babizui belé, mère Ono Lubaki, bas solution, mère Ono de Paris, n'a montré à mère Ono Lubaki toujours bas solution. Et sans oublier la carte qui gagne, Joker. Yemoga Yebi. Alors, El Chanto, Tobeta Masolo. Yo, osa ingrat. Tout n'a pas traité ni très envers et Kiri Nayo ya Victor Eleison awa na poto ngakaka na salaki na bino émission na château d'eau bozo kitakin pona
ko détrôner Jolie Moubiala nga kaka na yo to sale mission na studio ya danger ya Congo Vibration et pas ya Blaise Zebele Mobobo na Ramsi ya Gaya to sala mama na émission au Sakanate to beta masolo o explique que Victoria est empire te Victoria est te que likambo famille que yana leki bo pesa na passation des pouvoirs Victoria est un mouvement ok yo en tant qu'ancien à Victoria on a droit nango. Mais elle chante que bandi nengeni yo zongi kin au trahir ba masano awa na mikili pour ozongi la Jolie Moubiala au récupérer masole pas Jolie Moubiala bon li batande on a ba yede onde nazan lelo ko mo na ko lobate nazan na compte à rendre à personne donc nazan na compte à rendre à personne un grand comme moi on a sala na Victor Eleison na ko senga mzela na mutute nazali libre na ko betata na WC. Donc nous avons compte à rendre à Moutouté. Babilo qu'on a tout à bloc à Pamba, nous avons droit. Nous avons un hôpital, Moutoumoko à Monangate, na Longwa, na Kende, na Longwa, na Longwa, na Rouen. Nous avons malade. Na Yaka Koyemba. Na Yemba, l'exemple en Néomoni, Banze Mebimi, bati même chanson Nangate. Batinze monangate puis bati. Donc tu es ni yo tant comme kuna na kino pesi ba mu Congo. O changer ma solo ba projet bozaki na. Mutumoko ya kotuna ngate. Siko la nani la. Na landa kilarte nazana droit wana, nazana droit ya kobeta kuna mutakoloba nanga rien, akoloba nanga rien. Surtout telemi o tuninga likamane wana en tout cas ko suka mabe ba kewen febima. Pour la relaxation pendant que malade yaki malade mais ce qu'on a trouvé bien en forme. Donc na colère ya robeta bato el chanto mais siko yoza mais romona romona ka mystique ngoman yoza ngoman oza leader yo moko lo bango king azate yoza leader do yo ndimi siko oza na sima Jolie Moubiala na ndimi ko oza na sima Jolie Moubiala te Jolie Moubiala naza libre ya ko beta partout mais soki na ke ko beta kuna Kinshasa ezaki pona m'entraîner omoni naza ko lo basute ngana rata même AVC le boko na nga ya droite na mbanga nanga ya côté droite na lokolo nanga ya droite na ko e ko bouger na sali 5 jours na otambola te alors les na silisi na ko obligé na meka koyemba na ke ko meka koyemba lokola ba fanatique be balinga Victoria trop na kombota usu ya King Kesser mena ke apé mana bobote pa ezali en tout cas so na tan comme na yo ka mawa alors bato na yo ka mawa ba memi orchestre na bazaï. Donc na Congo central ndenge le koma to kenena na Congo central to beti na ba petit nous nous s'entraîner kaka soko landi ba bandu hotel ba bandu no zomona penda na zoyemba ndenge penda te na yemba mais le na comme ko yemba moi bien c'est grâce à l'entraînement wana et c'est ko kota no orchestre contrat aux agis na ona baninga détournango o memeliango Jolie Moubiala o memeliango Jolie Moubiala pour botambola na ba mission Jolie Moubiala recruter na kin o benda la répartition côté na yo moko problème était mais nazana contrat na personne un grand comme moi yo yebi ngana koza na contrat na bato pour na combo ya Victor Eleison les biso to bunda na orchestre no bunda to bunda na orchestre wana lelo bato tu bazolo bazala gite basala nga ba ebisanga moko yemta recruter yo poto bo tanga bakombo bato na recruter maintenant na recruter na Victoria betaka eli solo ngamoko na kutana na nani asalisa yo test na Victoria tant yo uti minzoto pour votre information Malembecha a uti minzoto wela c'est ça non mais oui bien voilà et pas takinga j'étais longol voilà et puis aye koko ta Victoria Eleison ce qu'on a na recruter ki yo na salisa yo test muta salisa nga test azali te et na yemba ki devant bah oui kilo là pauvre Tofla que je le salue et pas à Kenda à la Boboto Nzamba Zoé j'espère Pino c'est mutaki chef d'orchestre les Rwanda Bassman na sala ki teste wana et pas na bango na nzembo ngai mwana mawana kolela lela ka to sentir qu'il y a une soirée zara toujours j'écoute tes côtés on a kola on a botama nango donc moi loko wana ya on a sala ka teste na nzembo Pacho Star ngai mwana mawa yango bazwa kinga donc wana kuta zala quand même reconnaissant kuta bana mai o lelo bobo na bango bo sala ki Victoria awa ya mikili okuta ba na mouvement okuta mutu moko te na mouvement wana lelo okuta mukarta te na mouvement okuta wa chifa te na mouvement non
wana donc naza kuna besoin kombo ya bato te parce que eza bien te naye kosala émission yanga moko nazobimisa album nanga yango oyo le monde si je savais wana mbwakela nalobi ebele wana mbwakela nalingi kutu bakoma bato te naza na ntina te mutu na kwen na ye tokokutanaka un jour inchallah. El Chato aza pe ana colère au Saranate, Rams Yagaya, Bambote Belé Alvaro, les grands coiffeurs Alvaro dans Villeneuve Saint-Georges, Sobomona Bamitubu, donc Talaga Alvaro, 200 pages, place aux Ali, vraiment donc Yayo Yango Bambote Belé. El Chato, on a pas formé tous les ongi quoi. Makam ezanango déjà kala donc zomona lelo naza sérieux naza ba trola ba Brice Mpangi ba Gif Vouloir petit nanga mo gérant. Bato ndenge wana lelo ba Cyril Kina donc ils a dansé yo ba forme ali mais doki on dirait na ebité on dirait toboka ki po okangami na kini bato tu ba yebi ke awa ba soins médicaux ezalaka bien koleka yo ke bela na kini ozonga malembe chazo ko ozonga te nini kaka place à revanda ezate na mikili ou bien nini expliquer bato tu batala parce que eloba matro na kombo na yo yango lelo ngata na kut na zuyo donc faut expliquer bana kini yo bela wana yango wana tozoboya donc na tina te posonga na répondre bango na ko répondre ndenga mabe yango doki yango yo tina 2024 donc naza kuna tina ko zaki ya baluka boye Rams ya gara talango bien donc doki yango na ba Flori Mamenge Mère Mayesi yemda Simbi Petit na biso Guy Foulard Simba est bien hein José Wanuka hein Colonial tous ces boinse El Chato ngoma. Non mais c'est okota na yo parce que ba image to moyen na kine ça il se passe. Talaka elombe lo kwa yo nengola na bambetu banini donc. Oui, ba mère Esther Makusa na Villeneuve Saint-Georges et puis ba JCB ba regretta qui trop. Donc moi écoute ko baté par rapport à de Marthe si beau si belle, salon si beau si belle. Canary de Paris ou na Villeneuve Saint-Georges. Ouais Nikes Bayaka pire frère. Donc Anta Yalala, Martin Smasinda Guérin Kiabi. Donc, bango tout baza derrière ngai. Donna minga robaté na sali mouvement na kin mais combo na pesité. Mouvement. O sali mouvement na yo donc c'est que yona na bakia me boyoka na bino souté. Bobé bani souté. Tout ça bien naïe. On reste toujours les frères. Tout ça bien très bien. Yoza mutu na ngai wa vie na ngai to betana masolo ngo bien. Na ba image ali surtout que même na ba internet ba image ali mais yo lobi pe ko kota kina o koti pe na Victoria parce que o comme ça la mouvement sous non kota na Victoria ne Victoria a joli mobia là tout ça toujours en collaboration net le 11 février to beta na Osha na métro Osh na Pantin na compte ya Mampangum ta sali pour la 3e année à Kinkesera Menea donc nakozanga te nakobeta donc obeta pe na ba déloquer le obeta pe na bango na bana maino musupa Victoria so ba bengi so ba problème ezate so ba benga déjà donc na sans aucun engagement tam sou moyen ko zala te mais à la prochaine soki yali nakobeta na kombo wana ka ya Victoria leçon pour les leçons na za na kala mikili tina lobo na nga ko ya kala mais les leçons na vandi à partir de 1991 le 6 avril 1991 na compte ya Kinkesere Menea yemta me biso awa donc son âme toujours et fanda kimi à place azali et le bozo honorer mémoire des têtes tant na ko kabwaneza boy okuna créer ekan okuna koyoka ba guerre na bazoluka ya pamba ezanga tina guerre ya musicien asalaka yango na nzembo yema nzembo kanisa muninga oyo amema biso awa na mikili nga lelo ti lelo naza reconnaissant j'écoute tout reconnaissant c'est grâce à Kinkesere Menea que son âme repose en paix et tana yoza na retard baninga basali ba hommage à Kester poto tanga ba kombote baninga basali ba nzembo hommage à Kester yo pena capitaine de l'équipe album yango yo nana minga lobate fana lobaka na sali hommage chanter alobaka te nga lobaka te nga za muto pena lolaka na ntswaka
donc bakomona yango moi kapela et ça la bien et c'est pelisa bae bayo et ça la bien na yei motema nanga mpasi eloko ezangi ngai bolingo na yo kosamba samba ebongi te na bolingo leo ozali mwasi bandimi nasali nyonso yo yebanga mpasi namoni yo kondimela ngai te nalingi se yo yeba kosambasamba nalingi te mama pona mobali yo lingi Le monde comme si je savais, c'est le maxi single que Elle Chante va lancer bientôt sur le marché de disques. Producteur Aza déjà obéi au moka ozo bunda bunda maman pas producteur bien balé. Nazana bango belé donc moi kuta kotanga te ba petit nanga loka ba George Bofenda ba mutu ba sangisika balar Guy Foulard ndenge nazozongla lenyo ba ser nanga ba Jesibe ba touser bon c'est Kenzo. Ah donc ils a bien dansé. Ya minga kolobate ba petit nanga ba Sidi Kina. Ba Guerin Kiabi. Donc ya mingi kutu bena pona loba ezate. Donc ba kuyoka bango maxi single combien de titres à peu près? Ils ont 3 titres, donc Moko Ezali na sali petit nangai Guy Foulard na mon gérant et puis Moko Ezali à Brice Mpangi na London, Moko Ezali siko ya bana kingasani nyonstu oba souhaitenga na opesa ba mbote oba sala ki tout pour nangai ba petit wana ba frère nanga ba ndeko nanga ba ya nangai ba bana nangai ba tindaki cotisation na bango en tant que bananga scène qui vient wana prêtre na biso ya quartier yim talongo la biso soni à part vient nga pépé yampanya akenda donc ngam talongo la mboka wana soni alors ba petit wana ba tikala ki simate ba petit nga ba Zéphirin ba présent ki tenge ba sangana ki bango nyonstu ba petit Chanel et Galio ba les blancs bango nyonstu 65 mois et loko et yaki 780 €, et donc dollars. Donc les chansons de Talibé ba aide pendant outil de partout hein c'est yo za mutabat nga ba aide wana ko sangate parce que bato na ba kantaki ndenge na sana bango na sekaka na nga na kana faire mutute na kana pe rankinyete nzambe yo témoin na nga donc na ko bomba te parce que la santé na ko jouer na santé te la santé n'a pas de prix donc voilà quoi. Voilà, comme on a souka malé mais poto souksa. Mais qu'est-ce que tu penses de Victoria Lelo, Victoria Leison, Malé Béchan? Est-ce que Victoria Leison combo ana poisa marque déposé? Ils en à venir ou bien au bout appelle le roi comme musuné leader à Kendara, à bungi na kena combo naï. Te batu bazali nenga bazali wana. Je lui moubelle azana au groupe naïe, a peine à poto groupe Victoria Li, na Kishasa pe groupe Victoria Li. Et Gosimba kaka, biso tout autonome. Ngai surtout nga de ma part naza motema moko ya mabete na ba orchestre na kombo wana donc et pas nyonso Victoria ekobenga na kobeta mais naza na Victoria te naza mission libre mais loko na beta na Victoria jour ba okansanga ba benga na koya na kobeta na problème na mutu te na pe na ranking te mais musique sou ya kosanga na ba groupe wana to ko vanda ko songolo pakala non côté wana non na tiki yango ngamoko na kubunda na ndenge na naza guerrier na kubunda l'exemple ané lelo Elle Chante au dribble 1 ba Chantal ba koma ba Elle Chante parce que na salaka makambo mona maya ko lubango pamba te soka lubaka parce que mona ka non c'est un guerrier l'exemple ané to kende kilimo mona yango 7 years ago premier orchestre beta na stade du 20 mai et na stade de Martyr na bando mona makambo na salle na stade dona mingi to ko lubate naza na ranking na mutute donc Oyo Victoria ekobenganga batindi invitation to babengi ba numéro nanga babenga nakoya lokwa Sigonil Martin abenga le 11 février to kobeta na Pantin na métro Hoche nakozala wana je serai présent il y a pas de problème hein, pour na kinkeser je ferai tout nakozala wana il y a pas de problème sœur Morata lara ba émission mingi aibsenga na tous nos questions joker la carte qui gagne Malembe chanson totali li solo na yo ezopesa pasi ezopesa mawa mena suka epesa sengo parce que nzamba ali nzamba salaka ngana 8 ans osola na yo to vandi oyebisinga ba miracle nde salami vedi ezani loboko nzambe mais pour nini oyembeli nzambe te Malembe cha pour ni otiki noka musique ba benga musique ya mokilité osano musique ya nzambe vibe etape auto passer
En tout cas, question, on a une bonne question. Même femme, Maman Rosa Fumukani, que je l'ai salué en passage. Babizé Belé, pas aux alliés Kinshasa. Donc, Aïb Senga Malem Béchan. Pourquoi tika musique yote? La maman. Yé Moronza me mutape Senga Mungongo wana. Et vous allez m'abêter pour na yemba yango. Mais pour l'instant, na kenena moi mukena moi ba idée na zanango. Tokusuka. Ochela nzambe pembeni azela na muke. Azela na muke. Osa na makambo yosa la pose. Mais yem da pesi ba tout, ba courage tout. Yem da pesi. Le monde si je savais. Doudou ozomona ngoshe. Et ça m'a rebellé. Le monde, si tu savais. Si Malem Béchan savait. Si Malem Béchan savait. Alingara vanda na bana mai nete. Angara solana bangote ngalia na bangote. To interpréter on ndengona. Na sens ni. Bana mai titre. Le monde sona yebaki. Sona en tout cas le bien. Soki na yebaki na vanda. Non sanga na bangote. Jamais. Na vanda bangote. Mais le na yebi siko pe. Donc c'est fini. Donc tout tika na biso ba pire ba tout to kuta na nzela mbote problème était rancune était ni n'était mais mutuna kana yi. Tika la yo mona mutu. Bien non la limité. Nza na tika na nzambe. Hein? So nzambe yo moko lobina so. Ba ma yango bozo tanga ba komona bango te boyinde. Tamcheza na ngopeka. Je na foutre na bango. Bango basala na banga bango ta banga mutute mais bazana faire na ngate. So basali causation pour na yo te il faut bunda na bango. Et so balé mbongo ezaki yayo. Ah so balé mbongo pa ko dister son na bato na podium bien la koya. Aya ko réclamer l'art na ye, bato pe apesa ba réclamer l'art na bango pa apesa ki. Bango ba yebi ngana tina ngote. J'ai l'exemple en moni facture moni embala ba master. Ezate. Hein? Petit frère anga ileki anga kabe ya Kidiba Fari. Avec grand frère nanga Beleke. Hein? Excellence Beleke. Bango to sangisi mbongo ba pesi na futi na hôpital. To monaki ba master batindi mbongo te ba petit nanga ya club ya Kingasani bango batindaki wana yaki lar po esala vie na bango moi ventre na ngo po ba tumuso ba kondi asali boy. Mais soko beli o konditi. Tamso ba daya vanga. Bazoé bater nga déjà yango na leki. Merci beaucoup to komina suka ya masolo na biso to yambara toujours El Chanto parce que yaza na biso Ngoman le capitaine de l'équipe bato tout baebi ancien à Victoria Tilelo donc à l'obiazanika mission Victoria Leison mais a préféré Asane Cavalier seul ne balobaka ça la mouvement nae. Merci na Ramsi ya Gaillard Malem Béchan un dernier mot peut-être à Capella et au sala bien pour la bateau tout balingara yo ba la biso na monde entier à travers Congo Vibration. Mais non, problème que des athées pour nous yemba donc voix des jeunes ambassadeurs bonsaki nazo yemba mais le comment on a signé le moni aventure na monaki donc yango na moni nazo banga nzambe na ndenga mukete na komi nazaki na hôpital na 4e rue dudu otuninga likamwana te il fallait expliquer na hôpital na 4e rue to komi docteur o ya 4e rue a bengi femme na ngai Rosa Fumukani abi maman mobali oyo azokufa. Ah bon? Alors oui, ayebisi momi na ngabi tipo azokufa, mobali na yo azokufa. Mais na yebisi yo kanga motema tala lettre ngo bo changer hôpital. Biso awa to ko kasute. Oyebi ke momi azolela. Ngana tuni ngabi ah. Comme ne bébé, comme na yebaka ipo aza chéri na ngabo mwana. Na tuni na bima bébé. Ozulela poni. Habité na olela ti. Akosinga. Mais ayebisa ngo après le 15 les to bin hôpital likamo na zolo boy to koti na kati ya car ngai sero nga na landi ya Victorine ye mosi na nga Rose Fumukani na Shaka Kongo bulu na bango ezalaki bazomema ngai na Ngaliema nga na yebisi Shaka Kongo na yebisi momi na nga na bite komema nga na Ngaliema te kuna vie madilo akufaki bon mais maintenant na cinquantenaire momi na nga pa tourner abi ya viki Malem Béchan lobby to me na cinquantenaire to comment na cinquantenaire on a zo biso dudu die me voir histoire vraie to comme na cinquantenaire nga na kiti na vandi na kiti momi abondeli bango ba avant de kota cautionner marque ndako $400 biso na maboko na momi na nga totikala na $150 so za mbongo to kufika na porte okota te momi avandi kolela lobi pardon bokota ye lobi leki na koya akopesa mbongo wana
obike balingo kotsangate type moko abima de nulle part ti lelo na yebiete aye amuni momina ngazolela vana kit na banzolela abima monzolela ni habité mobile nga ye wan to ye na ye bazoli nga kokotsa ete na hôpital balubi photo pesa mbongo albi mbongo combien $400 mutu wana bimisi $200 abi ngai na participer na nga na $200. Ah bon? Oui, histoire vraie na zo episode. Oyebiete kombo oyebiete oyebiete. Sauf femme na nga zaki awa ako témoigner. Moumé a zui $200 a vaccine à 150 350 de bandimi kokotsa biso na hôpital bazui 350 et tikali $50. Oyebi ba bandi ko traiter nga wana. Kaka ti ba yeko zonga mai ba matsinga na 4e étage. Donc ti na kota ki c'est-à-dire que ba Congo wana pena to lo bano entre nous parce que nous on est tous des Congolais donc sokoza na mbongo te okufi. Mais oui bien sûr wana l'exemple est clair. Hein yo momoni ke soki balingo kotanga te pona zaki na mbongo okokate. Soki type ni tete type wana mona na kite mais ba kotanga te. Mais type na yeko bimisa $200 na yebiete nzambe ka so mutatinda ki na loba apesi femme nanga tokomi na 350. Donc na $400 basenga biso ezangi $50 bakoti biso nde batakenga kisi tititi ayo matanga na 4e étage bazon bani bozong sanga mai. Donc na yé deuxième aventure na yeko mona na kende figure ozomona ngai eza figure na ngai zongi figure kendeki na mais oui banda na kota hôpital le 8 avril 2016 tina bimaki le 15 juin 2016 na sala 2 mois et demi. Donc na tikala otala su miroir te. Donc mi elongi nga na mona na miroir na mona te. Yeba na lota ndoto. Na ndoto na lali ke nakutana vie ndombe. Ah bon? Vie opetum. Nakutana vie opetum na tuni vie opetum ah petit nga ndenge ni ngabisango te vie. Mais nemi mutu nga wana zo tuna yekingi. Abito tante akoya kalate awo na rep. Na yo la mukana pongi na ba 4h 5h du matin na ba expliquer momi na nga ndoto momi na nga bandi prière pour assembler kana ndenga mukete donc abandi prière wana donc ça mama moko sona solo bango entre nous nga na petit na yo na frère na yo to yebani lelo te oyebi likambute na malade nayebi atel mais son na yeba likambeto fan nouveau lelo te mais na zonga ba bino ba mise boleka trop bo toucha pe moi mingi na simba eloko te ngai nazo biso carrière na ngai na simba eloko te bana minzoto calcul na minzoto sango oya yebi biso te azolo balobi azo yebisa chef d'orchestre bazo sala liste mikili na 80 pour orchestre ya mikili sango ye moko azo yebisa chef d'orchestre abi en tout cas malembe cha azanga te en tout cas ye makambo ya sala ka mindele balingi yango ti ba memanga na minzoto na ya awa na kaneton à l'aisement na 80 parce que père bifalo ndimaki donc na yebi eloko te na sala eloko te ozapena eloko mutu te ozwa ti lelo te na za affaire mutu te ti lelo. Ok, donc Nzamba Zoualokumu, Nenga Bikisio, Azongio parmi Biso, merci beaucoup Malem Béchan. Nanenge Ondimaki, Kosolana Biso Poto, Panzara Information, pour Biso Information à la pointe. Malem Béchan Zongi, il est en vie, album bientôt, maxi single sur le marché des disques. Malem Béchan Soukisana Akapela et Osala, bien merci na Ramsi Agaya, Oyazaki na Bilili. Tobo Santé Bambo Tebele na triple onction, joli Kachama, bien de bonnes choses. Blaise Zebele Mobobo, il y a Congo Vibration. Bambo Tebele place aux Ali, Mère Renaud Loubaki, Alvaro, les grands coiffeurs de la Villeneuve-Saint-Georges, Toti Kibino, Bissoto Lobigara. Au revoir, escalator à suivre. Et où font les nyango Mbilanzila Aimé de Lembois, Mbilanzila Franck Production. Donc c'est la rabino quoi. Tous ces bois c'est M. G, M. Kenzo et puis Guy Foulani, Guy Foulard, Bambo Tebele, Yami Yorulbeate, Mamengi et pas aux Ali quoi. Merci.